Alors bana nyonso ba sentir que tata na biso azana ba sekeli wana oya lobika yangwana abandaki évangéliste akoma docteur abandaki na église akoma ministère yebaka yango eloko malamu ezate parce que on donne ce qu'on a. Donc bozo kende ko bakisa baba bozo kende ko lexata mais boyeba yango bokonza likolo eza kokangama bénédiction uta na mutu na suke zo sopa na tina makolo bongo siko son mutu wana eza suke bele bateka litanga moko ekangami na suki bino bozwi nini bozwi eloko te. Donc c'est-à-dire il y a des gens au bozo mona za pasteur mais ce sont des Saoul nzambe da sa boaka ekala tika ka na kombo biso toza ya koteka te toza pe ya kodefisa te ko kansate soko ye na 200 € na yo abia te wana za papa toko papa na ndenge ya kimia parce que l'heure est déjà venue. O ezata ya Bible. Donc bato nyonso ba olanda on alobaka nazaka na problème na mutu te. So moni mukomo okuta na mutu na nzela bike. Oh non, petit on a yaka na ina plateau na ko traiter likamba libanda te. Nous ne sommes pas comme les ba frères na biso mususu atinda ka bato ba défendre non nganga moko na koya. Seigneur soit loué. Ne loko yelinga na mutu. Samson, mutu azotanga Bible yebisanga Samson azali na ministère ni. Na 5 ministères. Donc, ce que vous comprenez que Samson a un ministère en dehors de 5 ministères. Donc, il y a tout. Donc, nous avons besoin de force, énergie physique pour défendre les botanaïs. C'est la même manière que la benga qu'Abraham. Donc, ce sont les gens que le Seigneur a appelés, mais après ce qui est ministère, il y a dire. Pour ça, Salomon et Samson, a sala le quoi, pasteur, a sala lelo, a sa dojo frère. Bon, on a bien l'église après qu'il samedi peut horaire à doger ça nini ezali parce que maître Samson ça nini azala kanzamba pesier makasi alors banzamba pesenga makasi pour na former binope pour so mutaye botaki azala na dojo te Samson ça la dojo te. Shalom bana Nzambe bomesana kolanda biso na 3w.bomokoyamboka.com yabino ndeko jibeka ndenge na lobaka moto kati na molimo na salaka te soki molimo etindi ngate botu na nga lelo molimo etindaki yo wapi ndeko azali boso na biso boyebi bino nyonso tango mosusu okoki kobosana omona ye wapi aza ndeko aleki deja na bomoko ya mboka ezalaki deja na numéro ya liboso tosalaki na yo eza deja numéro donc comme suite ya o tosalaki na lombangu tango mosusu yo otalaki yango te oluko yeba tango mosusu kombo na ye po olanda ye na kimia nyonso ndeko okoki ko se présenter na micro ya bomoko ya mboka lisusu ata mbala moko lisusu. Ok, merci na pesimbote na peuple de Dieu oyo ezolanda biso na ba obalanda biso ne bandeli tout comme ba obazolanda biso lelo kombo na ngai Pepe Mwanza aza berger à l'église Sali des Nations centre Béré na kati ya ville ya Anvers. Donc voilà na mukuse o na ko se présenter ndeko Pepe Mwanza oyo aza berger na église centre Béré eza na Anvers. Donc ndeko Pepe nde mo kambito mo tambolisi na kati ya église centre Béré tozwaki na émission oyo elekaki ndenge na botaki koloba sikoyo eza comme suite lelo eza suite ya émission oyo tosalaki la fois passée toparlaki sur zonga na kati ya 3w.bomokoamboka.com okomona émission nini tosalaki mpona kowela ngonga ndeko Pepe oyebi esika nini tosukaki mais avant tokokota esika wana nalingaki kotuna mwa motuna moko oyebaka ndenge nini ke Nzambe abengi yo. Ah, merci pour la question na yo. Na yebaki ndenge nini ke Nzambe abengi nga. D'ailleurs mutu moko te Nzambe abenga ya yeba te ke Nzambe abengi ye. Donc c'est-à-dire que na moi ignorance en mukie kotala ndenge Samuel babengaki ye azaki na service à Nzambe mais il ne connaissait pas encore comment l'Éternel a sololaka na mutu. Et loko nde sengaki balakisa ye différence ya ba voix. Mais ayebaki déjà za na musala ya Nzambe pas zo na kati ya musala ya Nzambe. Alors ngana yebaki ya ndenge nini nde na lobi mutu nyonso fo oyeba même ne tamboli no yo comprendre que non Nzambe aponi ngai na musala oyo. C'est-à-dire ngato tambola na ba camarade na ndenge génération ezaka bozokola mais makambo nyonso ya salité bosala poso yo ezo simba sute même so bo tambola na nzela ba papa bazolo ba bitala yo vraiment ozalaka bien mais longona atana ba camarade bo tambola na bango po yo ozalaka mwa malamu donc yo mo ozo comprendre que ezo simba te et par là na o comprendre que noko ko s'accrocher mingi na makambo ya Nzambe
na ndo linga ngote mais son ake na église nyonso nazo sala ekendaka bien. Donc eloko nyonso boko lakisanga na minute ekendaka bien. Donc c'est là on a comprendre que non nzamba poni ngai et esengeli nga moko siko na appliquer discipline et kozala pe na makolo ya mutu moko oyo aza na posa wana nde ekosala ke o évoluer. Donc voilà ko bengama to na yebaki neni nzamba bengenge ezaki netamboli na ngai na komo comprendre que makambo na osala ezosimba suti. Donc so bwana baninga bake bango moko esimbi mais so yo za osenti pene que ezosimba suti. Donc présence ne komi ko gêner parce que nzambe apona déjà mais yo na nomiabilité. Alors ba signe wana etiraki attention na ngana comprendre que nzela oyo eza ya ngate na komo ta la famille bobotami to bota na famille ni bango kutu so likambo ye d'autres fois papa na bango hôtel masali mais biso papa amona na ate ayaka ba 1h du matin yosko so ozogisi mwana bato bango ya batomboli bino otali bango bango bana ndako na bango ya bien bino ndako manzanza biloko wana nyonso bando interpelo bite na vie otoza nango vomie na luka pe vie moko oyo ezosimba parce que viengo o trouver on kana bato bana kati église omona ka bato église batambola bien nga vie na ngai ezakuna. C'est là où j'ai compris que le Seigneur a poni ngai na nzela oyo ya ye na kola et kino na redécouvrir encore ba grande chose na futur. Donc soit big ndenge na loba ki soit big déjà soit papier okoma parce que moto na nzambe alobaka vraiment malamu lelo ezatang mususu na lobango enseignement to na lobango nini na ba question na bino nde biso to zoya kaka ko répondre na émission na biso que dit la Bible. Donc oyo lelo titre ya émission à lelo ezali boyebi pa ni to sukaki so boyeba kité émission o elekaki to sukaki esika to lobaki ete ko bengama ko ponama pe ko tindama yango wana to zwa kisusu to pusanaki epa ya moto na nzambe ameka ko expliquer biso est-ce que papa différence ezana biloko misato? Oui, tout à fait différence ezali ndenge ka okoma ngoso komi tous les trois kombo au sentir que ba lettre o ezakuna yango te se répéter bako tout en a 2 lettres 3 lettres mais yango nyonso te koti kobe kopo ozo comprendre déjà que différence ezali. Alors eloko ope loko ezo sala diarrhée loko la ndeko moko alekaki na télévision bi ezo sala diarrhée spirituelle na sepela na terme wana parce que le fait au sangisa biloko olia e botaka diarrhée siko problème toza nango batu bazoyi bako différencier te kobenga mezanini bazoyi ba pe importance nango te kotinda mezani pe kopona mezanini. Alors yango na mission na biso o to salaki o elekaki to baki to sukaki na place to ko parler différence ozo exister na kobengama kotindama pe koponama. Alors na kobengama selon la Bible biso nyonso to bengami ndeko zolanda ngai même ici nano bandi ko sambela te okenda église te me yebango nzamba bengaka yo. Donc biso nyonso to bengami. Alors na référence biblique na muto aza na Bible na ye ndenge ndeko to loba boza na bikomeli parce que to linga te to loba makambo nzambe mais Bible ezofungama te. Jean 3 chapitre 3 verset 16. Verset on a bana mike bayebi même soit kangimi soit ko réciter car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire quiconque wana ezana mutu oyo azoyo kamaloba nzambe donc nena ote ya boye nzamba obenga yo parce que to ye côté ya pona bato bazaki na ignorance ba comprendre que non nzambe abengi ngai et puis soko ke na mukanda roman comprendre na roman zoloba car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et plus loin soko poussa ne comprendre zoloba était à tous ceux qui l'ont reçu à tous qui croira à son nom il les a donné le pouvoir de devenir. Donc c'est-à-dire nzamba zo benga biso pa benga biso nyonso parce que to bungi saki nature otozaki na mon éternité et voilà pourquoi nzambe azongi na mission ka ya luka bana na ye oya bungisa kisiko po bozonga pa na esengela sani fa benga bino yango tolobi ko bengama nga pasteur onani ko tutela ngo tolote yo mo ka te mto bengama biso nyonso to benga même ngango apesa batu banini nganga obengama ya kozala mwana na nzambe dongo tika jipino wana voilà ona kokoloba na yo donc ko bengama biso nyonso to bengama mais biso nyonso te to tindama. Papa, na lombangu meka ko expliquer biso ba nani o batindama. Voilà. Kotindama eza lokola papa abengi mwana. Na bengi mwana na ngai. Makengo. Iyaka.
Mais naebisa ki osala ngelo kwa no site pointe papa na lembaki. Ça va, à la prochaine ko sala ngote. Makengo sani, akena eti. Mais soki na bengi makengo yaka, na tinda ke loko wana osala ngosa, ote papa na yaki olemba. OK, kende ko sala ngosi, siko, c'est des choses différentes. C'est ça que nous appelons en français l'appel. Donc l'appel est la vaste. Mais faut yeba obenga makina nanini. Exemple on appelle si ekolakisa ke mwana ba pesa ki asala musala moko asala kiti yango bazongisi asala nini asala ngo. Donc c'est-à-dire ko bengama esengeli lo l'église to la ki sabat kendeko nzamba bengi yo. Eloko bengama liboso to bengami ya ozala bana nzambe. Mais lelo ezo sala pasi au moment na mutu nzamba bengi ye falaza la mwana nzambe kaka ndenga bongoli mutema 1 mois na ye 2 mois na ye lokola zo ya mingi l'église directement babina zelo ezo simbate yaza serviteur de Dieu. Alors c'est là où la confusion ezo kota na mitu abatu. Alors mutu na pe mona bandi kotika ye azo sa n'importe quoi lobby e ko mateti. Même temps boli nga bolo bané loko salengo malamu te isengeleke sala boy. Alors ba non ngana sala ngo déjà. Oh kotindama muto nzamba bengi pa zo tinda ye akopesa ye ba principe. Donc son nzamba bengi yo tango azotinda yo fa pesa yo principe yango na lobaki ne bandeli awa ko bengama eza kotinda mate. Abraham nzamba bengi tango bengi Abraham alobi na ye sort obima na milieu ya famille na yo. C'est là où na opambola yo parce que nzamba mona na famille Abraham molile eza makasi ko banana tata tina bana mais nzamba biteli boto ko kufa bote ngamo na sepeli na ngai. Donc yango mona na baki même ne bandeli koponama na kobenga meko ko tutana et ko tutana parce que nzambe yambo abenga mutu aponaka mutu na propre pensée na ye aponaki ndi mutu donc na koponama to ko dondela ngote mais to koyeba ke nzamba aponaki yo d'autres fois avant botama omona mutu mususu nzamba pesa de ba message nde to lobaki lokwa ba Jean Baptiste omona ke message ça nini et pesa maki déjà soki boke pas Samson message ça nini et pesa maki donc ça nango loko ya ko douter te mais okomona na batu lokwa ba Abraham avant botama message et pesa mate donc to ko benga ngope horoscope nzamba ça nini aponi yo donc pour neti nga pepe nzambe aponanga no horoscope tango mususu. Parce que ils ont un message monté maman nanga ko bima lelo lokwa nazo te ya mwana nga tanga zai mwa moke nzamba lobela nga na ndot il faut lolo bango avant ba tout lelo ba mona ke pe pas oteya obomba ki yango lelo tanga ko moteya na esengo moni ke batu bazondima mwa no te yo yena bandoto alukuta. Non, ce n'est pas ça. Donc c'est-à-dire na ponama ke pa na nzambe na moment voulu. Mais na ponama quitté d'autres fois ndenge batu musu ba pesa ba message nango bien avant. Donc différence a ko ponama ezala ko zala avo botama ou bien na tango botame. Mais na kotindama eza problème a facilité. Nzambe soka bengi yo tanga zotinda ofa pesa yo eloko zo kendo sala. Akopeso ba principe. Mais na ko bengama eza kana seul principe mutaza nango. Ndimela Yesu lokola nkolo pe mobikisi na yo. Tango ndimiye obengami mwana nzambe. Tango zui baptême okomi mwana na nzambe. Mais batindi yo te okende ko sala makambo tozomona lelo na église. Mutu nyonso ka so ba bengi ye mbala moko lobi omona ka 2 ans après akomi pasteur. Siko tozoyeba te appel les alaka moko ministère ou bien appel les ana ba forme ebele. Ya on a ba na batu lelo tozo fongola. Lobaki yango les enseignement oui toke na malem. Toza na sorti ya bapel. Na mutu azolanda ngai ba ke bapel ezaka appel au ministère te. Toza na appel au salut à devenir un enfant de Dieu. Le quoi tobaki na Jean 3:16. Eza appel déjà mobimba. Nzamba zo benga mutu nyonso ana besoin mutamasumu akufa te. Donc tango benga mwana nzambe eza impérativement te ke mutu na fa bandote ya rabatu te. Abraham abenga maki lokola mwana nzambe nzamba pesa ki ka mayele likabo ya kozala mutema munene. Mais nzamba tindaki Abraham te kende ko sangisa bato bandote ya bango otambusa bango. Yango omona Abraham na mutu azotanga Bible. La kisanga esika Abraham afandaki asangisi ba disciple a bibo kende ote azate parce que ayeba ke nzamba bengi ye lokola mutu na nzambe mais a comprenaki nzamba linga salela nga na mayele c'est-à-dire na pesa image moko ya kolakisa batu ke nzambe asalelaka mutu na nini onaye. Donc soki ezalaki bongo te ongomona pe Abraham asali mwa ngulupa batu na bando tinda bango mais lokola comprenaki ke nzamba bengi ngai abimisi nga na famille na nga benga pona zala mosali na ye yango monaka tika na banyama na ye na ba serviteur na ye
Donc problème Abraham okotala na jeunesse mobimba okotika komona ngote mutu akomona ngo micro yango ezali bomoko amboka parce que tolobali tozolobela kobengama kotindama pe koponama. Donc Abraham aponama ke pa na nzambe bien ke na kimukolo no horoscope nde na lobaki ya horoscope ezaka kombo horoscope ça bino pasté parce que c'est-à-dire oyebaki yangote. Donc toko bomana pona ba mot français te. Abraham abengami mais nzambe atindi yete akende kokamba peuple na ye. Mais abengi alobi zala modèle au peuple bandotala na musika ba ndoko copier ndenge nini yo ozali. Donc c'est ça l'appel. Nzamba tomboli mutu oyo azalaki ni na bato ebele te babandaki kolanda ye abandaki kosangisane bato te mais comment nzamba tomboli epi apesi komba monene bongo ndeko. Mais voilà parce que mutu a respectaki appel na ye ayebi ntango nzamba abengi ngai nzamba abenga mpona nini ntango abenga Abraham ayebisi ye nini sort au milieu de ta famille parce que nzamba akomprenaki na famille salité sa nini ezali papa aza mutu abikeko papa nganga alors habite esengeli na tombola mutu moko et mutu apesa leçon na bato nyonso bandoko tala ekazaka na libota moko mabe me nzamba abimisa na libota wana amema ye quelque part. Alors bato pe bakutana na mabota ndenge bakoloba ngai pe Abraham ezalaka boye donc nga pe nzamba abimisi nga na libota d'autres fois pona sunga libota mais babite ko komi chef de famille. Au moins, le problème est la différence. Donc, frère Jean, Nzamba a pamboli yo, a bengi soka na libota mo ya pauvreté, mais lelo yo comme au salambongo. Donc, comment on sentit même si on a ngote me batwa benga ka yo, peso mi tungiso peso. Donc, c'est-à-dire Nzamba bengi d'autres fois, ozala mosungi ya famille na niveau finance. Malabite ko zala mukonzi ya famille. Donc, yo monso ozangi mayele ya kokamba bango na matanga obimisi yo mtoza chef, na likambo obimisi yo mtoza chef muko barolia yo balie yo. Parce que nzamba bengi yo kaka osunga bango mais bengi yo to bando konza bango ba vie o ya famille. Donc voilà, donc tout ça la différence il y a appel. Il y a on a baki appel, tous on a plusieurs sortes d'appel. D'ailleurs appel tolobi, appel est la providence à Dieu, ya nzambe. Par définition. To koza na ba définition belé. L'appel c'est la providence. Soko taliango na mukanda Jean chapitre 15 verset 16 au monango. L'appel c'est un fait. Moi, je expliqué nous faisons parce que tant les âmes qui. Acte des apôtres, chapitre 2, verset 37. L'appel est une puissance. Que nous retenons dans Mukanda Esaïe, chapitre 48, verset 15. Babi, l'appel c'est l'initiation. Et ça, comme mon réseau sonne bien, initiation, donc, ça, ko bandela, ko initier mutuna eloko moko. Donc, mouton zamba bengi déjà faye bake. Quand le Seigneur m'a appelé, mission n'engeza ya ko initier batu na musalo nzambe pe abe abengeli ngai. Mais banani. Donc voilà autre baki na makambo ya appel. Mais ba différence ya ba appel, wana tozaki na définition. Ya on appelle si ba verset. Soki mutu moko azui question, akoko tuna na ko répondre ye. Alors, na ba appel tozana na différence ya appel. Tozana appel au sali. Ndenge tobaki na Jean 3:16. Toza pe na appel à devenir un disciple, notre bien appel au service. Alors, ce que Moutalinga Bayango appelle au service, ou au commun dans Exode chapitre 4, verset 10 à 16. Bazo parlait biso comment Aaron, Nzambe, attaqué na pembe na Moïse. Donc, il était appelé au service. Mais il n'était pas appelé comme un ministre pour na kozwa relève ya komema batu. Et ça différent. Mais il était là sur Moïse Abine, donc il était appelé au service. Alors, tous appels appel Moussousou à l'élévation. Papa Jean Nengozabo Nzamba ko élevé au kana musalo ozo sal. C'est-à-dire quoi? Musalo ezo sepelisa bababi ah berger azote ya bien. Papa Jean kendo zula bisoye te papa voiture na ngana minute eza ya kobeba. Mais na kosa makaza papa Jean d'ailleurs oebo mema ona ebo mema ya ozo voiture na ngana pesi po musala yo sala bien c'est-à-dire nzamba ndo pambolo pazo élevé au kana musala oyo appel à élévation ezali et dernière fois on a ko lobela parce que zebele appel au ministère ya ngonde ezali ya kokambaba batu appel au ministère ya ngonde sikoyo oye bomi mboka oye bimisi makelele oye zopesa mutu pasi na temps na biso actuel tozali. Batu nyonso babosani ki appel au service ezalaka. Babosani ki appel à l'élévation ezalaka. Appel à devenir enfant de Dieu ezalaka. Mais batu nyonso misu na bango komi appel au ministère.
Et voilà maintenant tu comprendre ba danger. Ba danger zali mutu azo sosola te ke ba pele o existaka. Ya ebiga ke son afani na mwana 2 ans 3 ans nenga zo te ya déjà bien boyé, c'est bon, c'est un ministre d'être au maboko. Yango mwana ba bêtise ezo yebele. Merci beaucoup papa. Soki okoki komeka kofongola biso likambo ya appel oyo. Esika moko lobi ngalingi o na loba biloko mibale olobi wana appel au service. Aussi la différence appel au service et appel au ministère. Je pense qu'il y a une place problème ils a mon nene na ba église na biso lelo. Meka ko nga na ningi kokota vraiment te le quoi le za yo mutoza ko répondre biso yo mutoza ko lakisa biso o nini Bible lobby meka ko pesa biso différence wana il y a appel au service et puis appel au ministère. Ok, et ça très important batuba ebeleko appel au service ezolo ba déjà ko benga manamu na musala. Na musala wana yango ezate ke abanda koteya aksala église pas déjà na musala teya c'est un service que l'homme azo sala. Mais côté ya batu elobite ke okamba batu au ministère elobi nini parce que Jésus a préparé bango. Natina ete bango batikala pe bango bazwa relève wana ya ko former batu pe ya ko tinda batu na ordre o ya tikeli bango. A préparé banani bazala ki 72. Alors dans 60 bakei, batikali combien? 12. Jésus a la mission o ayaki na ngwesengela ki na gagner. Na gagner batu. Na former bango. Maintenant faut na tikila bango ordre bango basala parce que c'est ça on dit que il y a pas un succès sans successeur. Notion o esengeli etika la même na kati église. Mais to ko sala ngo selon l'ordre. Ezatende to sala lelo olokoti mwana après 2 ans otie maboko po bayeba ki okoma na bana ebele. Mais autant na bana ngo mwana moko azo correspondre na ba critères yo za nango ezate. Yo mo autant osuso ebote ya te mais bana oza na bango ba osala ni. Eza buzoba. Alors différence poto we la tanda biso. Différence ezali. Appel au service mutu mususo ba bengi yo ozali na service a mutu o nzambe abengaki. Yango tolobaki na Exode chapitre 4. Nzamba bengi Moïse. Mais tout au long il y a discussion ya yena Moïse. Nzamba comprendre que Moïse a se plaindre que ngana yebo lobate. Ngana na difficulté. Si ko difficulté bandoko causer nga bator Nzamba bino. Mais je vois il y a ton frère. Il y a pas ton frère là-bas ozo sala ba va et vient. Alors le kola yé pas na facilité o lobana na kozwaye na kotsaye na musala na yo. C'est ça l'appel au service. L'appel au service c'est appelé le rôle Abraham. Abraham a bengamaki na service ya Nzambe. A bengam na service ya Nzambe c'est-à-dire quoi ya kolakisa batu. Bonne manière de vivre. Ya kolakisa batu. Comment décider, comment respecter, comment être déterminé na o yomoko yoke pa inanza na Nzambe. Donc c'est-à-dire Nzambe tangwa bengiye Abraham azaki ne loko wana mutu. Yango omona ke Abraham place nyon swazalaki aosangisa batu te. Oboya ko tsadim ototongela Nzambe ndako ye makambo wana ezaki te. A comprendre que Nzamba bengi ngana za modèle par rapport ya famille on a bimel bando mona penaki oh mais neni ni ye akoma libanda ma vivaka bien viva ndenge nini elo ni esalaka bima. Donc c'est-à-dire le Seigneur a voulu enseigner les gens na nzela ya Abraham. Mais okomona appel au ministère eza bongote. Appel au ministère c'est une mission que le Seigneur a confié par na mutu. Donc Nzamba bengi ngana mission lobi Moïse maintenant la moni peuple oyo ba baby peuple oyo passe matin azo tindo kende ko délivrer bango. Donc c'est-à-dire eza na stratégie, eza na ba principe à suivre, eza na ba bas, eza na ba haut. Mais tandis que appel au service ezo concerner mutu te ngai ne nazanenga soki yo moko za ozo sala musala esimbi te Nzamba otuna yo ma otuna mutazaki pembeni na yo te. Omona Caleb tina suka film atikalaka na service. Bazaki na Josué bango mibale batinda bango ebele mais tant Moïse akufi Nzambe panga lo bon yo Caleb yo pe na pesi yo bando kamba groupe de nité abika Josué maintenant mon serviteur azate yo na poni yo maintenant pour diriger pour continuer na bango. Donc c'est-à-dire il a confié cette mission entre les mains de Josué. Donc différence ezali entre l'appel au service et l'appel au ministère ezali na niveau ya l'udérance. Quand tu es appelé au service, ce n'est pas toi qui vas diriger les gens. Mais plutôt, on peut te confier une petite responsabilité parce que oza aptinango ba forma yo okoko yebisaba. Dans les cas où ça ne donne pas, ozonga pas mutu o ataki ona musala. Alors mutu o azana ministère azonga toujours pas na Nzambe.
azonge pa na nzamba bi Seigneur tu m'avais dit ceci. Au moni mot clé ya ministère yangwana. Dans l'appel, il faut savoir il y a deux éléments. Donc c'est-à-dire ceux qui mutalinga yebelo ko wana on comprendre ce qu'on tangi même dans Genèse chapitre 6 verset 8 à 9 on comprendre toujours parler même dans l'histoire ya Noé, ba Abraham, ce sont les gens que le Seigneur a bengaki bango ya komana bana nzambe et de deux a poni bango bazala ba modèle Noé ate batu musu totala yango na film mona muto te Noé abengi batu baya batu balingi na bango koko toyemba ngoti na banzembo Noé ateyaki bango baboyi koyo katala na jeunesse. Le Seigneur a vu que la méchanceté est bandai komata bi Noé nga na tindo salaka boato kota libota na opo bato na exterminer bango. Mais voyez maintenant l'explication ya nzembo toyemba sota na jeunesse o komona ngote. On comprendre. Donc frère, tout temps la Bible est bien, pardon. On comprend que bilo musu total na film au film à Jésus bazui Mauritanien moko bobatie wana bat ba Jésus a mon pas bilo musu to interpréter ngo yangote mais so ba tutondo tanga Bible to comprendre que Noé mission na yeza ba bitonga boatu bato na tei bango na façon nyoso ba boy koyoka. Alors yo soki boatu sili ko tsa ba espèce nyoso moko mi balé na libota na oka nzamba préciser mutu musu akota te ezaki te que Noé mtaboya ki frère. Nzamba lobi na préciser ka libota na yosa nini bokota. Donc Noé avait trouvé grâce devant le Seigneur. Aponika Noé. Na bulembu na zaaki nango. Muta mela muswa meli patika mutakala ndenge Bible lobi. Maître Noé wana kaka. Mais Nzamba ponié ka bi même ici yo mutaba gene mais na mono za moi bien par rapport ya bango. Donc c'est-à-dire il fait sa grâce à celui qu'il veut. Donc c'est-à-dire tout tika ba mauvaise interprétation ya Bible. Il y a un on appelle les lots comme dans l'église belé parce que batu bazo interpréter Bible mabé. Donc différence ezali n'appel au service tu dépends d'eux. Appel au ministère aussi tu dépends de Médéki parce que celui qui donne le ministère c'est lui-même le Seigneur. Mais celui qui donne le travail ça peut être frère Jean Benga Lelo na comme journaliste donc ça dit c'est toi mon maître. Naza pasteur mais ana bomoka mboka naza serviteur ya frère Jean. Papa Naningi omeka ofongola parce que esiko na moni eza vraiment mozindo na ndimite ke to aussi sangoka na mbala moko. Est-ce que koki kozala na pasteur parce que na kati ya église balobi to nayebi ke toza na 5 ministères na kati ya église. Mokuta na église visionnaire oui azali lelo nzamba tio apesi vision o kamba batu mais na kati ya église okuta évangéliste moko azawana okuta pasteur moko azawana biso toza ko travailler tant que naza na ministère naza ko travailler na yo naza ko sala naza na ministère au service ou bien ah merci beaucoup na sepeli il y a des gens qui ont le ministère nzamba pesi au ministère mais il t'a pas donné l'ordre d'aller faire quelque chose donc c'est-à-dire ces personnes là a koki ko travailler à côté ya mutu oyo azwaki lotomo ya ko bâtir mutu mususu oza na ministère nzamba bengi yo maintenant nozwi ordre te ya ko bâtir ordre ya ko bâtir lelo e comment na problème belé batu mususu pona ko bâtir azozela que batu ba comme belé a influencer batu poye pa ki no banda ça c'est un autre aspect ordre ya ko bâtir batu mutu soko tuni mutu lelo abiso bo yo nzamba yebisaka oke neti nga lelo so tuninga nzamba yebisenga ni pona bande église na yebisa yo non problème ezali quand le Seigneur m'a appelé na comprenait que dans un ministère j'ai continué toujours à travailler avec les gens qui ont des ministères mais venga na bande ko sala nzamba na komi ko sala vewana awana poto mais j'avais déjà mon ministère à moi mais nazaki toujours wana ko travailler en église. Pe ba tâche nga na d'autres travailler en église d'autres fois ça difficile yo sala mon frère. Oza na église naza mo kam intercession mais nazo diriger église mubima na pasteur azo kamba. Bato bazo landa nga ba romona ngai ba yebi trans na ngai. Donc c'est-à-dire mais nazaki wana so pasteur alobi bo e na ko PCP idée. Mais jamais na ko mona ya za na se na ngai parce que ngam nazo pesa eno. Na tika osala eloko wana te. Prévane bo moko mboka lelo oye ko découvrir berger Pépé soki mutu ayi abeti lisolo ya Pépé oh frère wana kutu awela kote ya papa ko bosa na te ko kene musika te lobana ya na plateau awa tolingi makambo nini te yaka na épreuve pe soki olingo sakana na témoignage ya mutu na mafuta frère biso to amaka mutu lokola bande ko musuto andoko loba entre parenthèses
que asali bêtise na bat babi ah sinon to monyango eza mabe o eza boy il fallait moral les cas défendre azotinda batu non nous ne sommes pas de ce genre ça dit si tu touches à ma personnalité et que naza conscient na likambo wana te naza innocent na oloba la job donc na kotikela bino tante dota nazoleka na plateau papa eza likambo batu bayeba ke osimbi mutu aza na mafuta donc na otinda te frère Jean Kende lobela bango ayebi yango te toute personne baleka na biloko wana mutu asali eloko ne mutu mususu yo leki ozolanda nga bien oleki pona o défendre o te ayebi nango te papa c'est-à-dire tu es le serviteur de cet homme là soko za serviteur ya Nzambe lokola bazo akize likambo ya Nzambe telema lokwa mutu na Nzambe. Voilà pourquoi dans le bac on même pas Moïse Mbiye Nabishi tu es un homme de Dieu ozo s'accuser na l'autre côté telema devant parce que peuple Nzambe zolé là loba na bango ngai papa na bino nga pasteur na bino na ebe l'autre côté mais nazo lancer ve na Nzambo abenganga c'est ça un homme de Dieu tu dois rester na oyo Nzamba bengila kiyo mais so moni mutafandi azolo baté c'est-à-dire il ne sait pas que le Seigneur lui avait appelé tant que ministre je le dis. S'il veut me contredire, qu'il passe devant la télé, à fond la Bible. Job, qu'est-ce qu'il avait fait? Ses amis, ils ont tourné la face contre lui. Mais, atikala ki kokanga munota, quel que soit beaucoup tibo mati, mengana za innocent. Soki nzambo yo, ape sanga ban, ape sanga biloko nyonso, asepeli acheve ngai, asalango, mengai, na otikala jamais ko wangana. Na otikala jamais ko kanga munoko na ngana ko défendre ki innocentité na nga jusqu'à la fin de mes jours. Alors yo, biso nyonso tozola na maloba Nzambe est-ce que biloko wana ezote ya biso te pona obima ndengo te ya na micro mesana ko yembila pendant 2 heures 3 heures okote le matelo ba Seigneur bandeko na ye pona ko loba na mutu te bato ba kofinga c'est tout à fait normal mais na temi lokwa mosala Nzambe ka esika na te ilaka siki ngai Moïse na yebi biloko bozoloba que le Seigneur dans sa justice asalango so mo muta o défier te bo pousser te. Il y a quelque chose. Mais mawe ozala mingi, au mona tata mo mukolo, au mona jeune garçon mo pas bien, aleki obino bozo ko c'est la mwana batu makambo. Allez bien ozo ka sonte. Yo comme ko défendre do yo za na service na ye. Si quelqu'un a na service en Nzambe, a ko lancer ve na ye pa na Nzambe. Seigneur, souviens-toi de mon père comme Salomon bandai koloba. Papa Isaka qui jalousie de mute salabino parce que bon moni a beti concert na epe simbi yanga boko continuer ko telemela et tout comment. Bon, na sepela mingi ntango ba surtout communauté na biso baloba makamba ki jalousie. Ba communauté na biso baloba makamba. Est-ce que makambo nga nazote ya? Eza ya tata na ngai ya boti ngai. Muko na ngona. Tala ko luka ka problème te frère ya on a ba na bato balanda émission oyo. So moni na dévier maloba Nzambe. Na lobi yango mabe corriger ngai mais so na lobi likambo epe mami kolinga to kotsa banini oyo na tante na lokana la kelo mabe te mais sache le bien tant motema ya moto na Nzambe ezolela na eloko ya yebite ne loko ya zo continuer ko déclarer na yebite mais bino bozo tuka c'est-à-dire ozo tuka Nzambe voilà pourquoi mona Paul tant Nzamba bengi atuniye abi yo nani abi ngai nde Jésus Christ yo ozonyo kola. Donc le problème qui est là, batu photo lingato yebango. Donc c'est-à-dire to zongi na paragraphe na biso tozalaki eza na différence mutu oyo atindami pa na Nzambe, c'est-à-dire da sa bengamaki lokola mwana Nzambe et puis azui appel. Alors mutu wana abanda ko se retourner tout ko se référer toujours on appelle oya salaki. Quoi qu'il arrive, voyons les gens comme Samson. Samson Nzamba poniye, uta libumwa mama na. Samson azaki n'appelle au ministère te. Seigneur soit loué, ne loko yelinga na mutu. Samson, mutu azotanga Bible yebisanga Samson azaki na ministère ni. Na 5 ministères. Donc soko tali o comprendre que Samson azaki na ministère moko en dehors de 5 ministères. Donc y a bibotu. Donc Nzamba pesi ka force énergie physique pour abando défendre libota na ye. C'est la même manière loko la benga qu'Abraham. Donc ce sont les gens que le Seigneur a appelés mais après ce qui est ministère te ya dire. Pour ça Salomon et Samson asala le quoi ba pasteur so ba osala lelo anga sa dojo frère bon moi na bena église après qu'il samedi pe horaire à dojo ça nini ezali parce que maître Samson ça nini azala ka Nzamba pesi makasi alo ba Nzamba pesi nga makasi pour na former bino pe pour so mutaye botake azaka ta na dojo te Samson sala dojo te asala dojo te problème ezaki nini azoyoka maloba Nzambe et c'est qui makasi
Donc makambo nzambe ezalaka boye. Pourquoi? C'est-à-dire tozo limbo lango ndenge sengeli. Donc c'est-à-dire nyoka fongwami. Somo nyoka fongwami. Abando tombola mutu, c'est-à-dire angasani. Angasala action. Donc c'est-à-dire c'est ça maloba nzambe. Donc tant fongola mo sache bien le Seigneur veut faire quelque chose. Ezalaika boye na tangwa nowe. Donc so bat baloba keza ki jalousie, moi ça m'étonne. Nazolo bana bato balagi na concert. Eza malamu auto soutenir concert. Eza bien abeti à sali plein. Mais faut botuna nzamba zwini nini. Mutu muso akoti concert a fouti $20. Maena nda fufu ezate. Atungisi maman na bango. Mais maman nga fufu na ngeza. Mais auto pesa 20 pour ça la sentiment. La Bible dit l'âme qui pêche c'est celle qui mourra. Bien aimé, makambo nzoto eza ya nzoto. Pasteur Moïse, il a eu beaucoup de temps à Oleka. Moi ça m'a fait mal, papa. Banda tout ce temps bazo benga et papa leka loba aloba ate mais na moni na conférence de presse naie. Parce que tout ninga question oy. Na moni na conférence de presse naie. Ba tout nie question ba lobi papa. Et le rognon se zara na inspiration na to moni o tie maboko na mutema makile zobima. O s'inspira ki na nini. Il n'a jamais répondu. Yeba question zara sensible à répondre à ate. Kao bat bazo finga. Nga frère ko finga meza normal yeso ba disciple abi. Boye bango ba oyina bino ba ochola bino ba onyoko la bino ba kosela bino pe makambo mais oya ko yikampiko tina suka osa nini akobika yango moni ba pied tango ba sali bikamwa ba otala bango abi pourquoi vous nous regardez comme ça comme si c'était dans notre propres efforts. C'est Jésus que vous avez crucifié et c'est par lui que cet miracle s'est accompli. Batelemba bi on croyait que ces hommes-là, ignorants, sans maturité. C'est ça que la Bible dit. Mais déclaration ce n'est pas nous, c'est la personne qui nous a enrôlés. Donc Moïse Mbiye, il pouvait faire ça. Mais au moment où Moutazo défendre na émission Moubima, parce que Tolandangwa va Toloba. Quelqu'un qui passe à la télé, il n'a même pas eu un verset biblique qui a édifié Bananzam. Papa, et là on est aux Angabana, Bandeko Boza na Kimia. So bat ba ofinga ba finga menga na tomboli maboko na ngai eza normal bat ba finga po yeso aloba ki si quelqu'un alingi kolanda nga na sima meme kuluzu na ye nga le so pepe muto finga sanga mabete na o défendre te po finga nga na za mukuse na o défendre te po finga nga na za pauvre mais na ko défendre ministère nzamba pesinga ye il fallait à défendre ministère alors bah je passe ici comme un ministre de Dieu appelé. Donc voilà le problème, oh eza base à l'église, eza ba sorti sur na ba lobate. Voilà pourquoi nous avons lancé un message na bateau na batikalité bon légal soute. Bon légal soute oté à salaki boete parce que lui-même il a eu 7 ans. Pour un concert à l'école, une conférence de presse. Mais pour na nzambe, il n'a pas eu ce souci là de voir comment les gens sont tourmentés. Donc si quelqu'un a se visionner, a se plonger beaucoup plus na sebe ne kobeta bat babina eza mala milimo yo yeso ayiko kufela. Donc c'est-à-dire tu dois comprendre que c'est mieux de définir que c'est un star, un star. Mais il n'est pas un ministre. Là on est d'accord. Oui ranson na koko sala clip na ye ya kibwisa pimpa ba bimisi dragon tie moto parce que un star. Eza kibwisa pimpa eza dragon mais yo koki ko sala clip lokola oui ranson te parce que un star te mais oza ministre, un éducateur de masse. Donc c'est-à-dire que tu as droit sur ton mono kotisi misapi boto ebiso misapio yo na kibonzambe zalarate. Alors nous avons droit aux réponses. Papa fongola na nuba na nzambe miso. Lolenge nini toko yeba ba o ba tinda mate kasi ba fongola ba église. Ah voilà. Que le Seigneur soit loué. Ba question ngwezo ya yango to ba ko bengama ko ponama na ko tindama. Mutu oya tindami. Même si quand il tombe, on va comprendre que ko se relever na ye ils ont des difficultés. Nous avons les solo à Samson. Nous avons péci alliance. Parce que l'appel, c'est faire l'alliance avec Dieu. Le col en nous avons alliance à salir des nations, centre Béré. C'est-à-dire ceux qui l'ont accueilli. Mon problème avec le Seigneur, ce n'est que n'a correspondre à l'écriture. C'est-à-dire tant on a reconnaître que ça mabé faut nazo atanga. Si les gens ont découvert ça que na sala ki mabé ba ko fandi sanga na rozape na droit ko fanda faut batala pendant likambwane yelinga pendant combien de temps na maîtriser yango comment nazo réagir. Loko na pesa ki exemple ya Salomon. Tant ba ancien ba gangelier akore ko matali boso ba ancien te azaki ro akoka pe ko boma bango.
ndenge moko esalama mpe papa na ye ntango prophète Nathan ekoyebisa ye abi cet homme là oyo ozoba boma oyo azwaki nyama ya mutu moko eza yo. David azalaki na droit oboma Nathan mpo azalaki roi masalaki yango te parce que akomprenaki ke maloba nzambe ekomi na esika nango afandaki kimia. Voilà pourquoi etindaki ye na jeune prière. Mais mutu oyo atindama te epai na nzambe bokomprendre na basini oyo tuni ngai quand bozo reprocher na eloko oyo ezomonana eloko ya liboso osala eza rébellion, eloko ya liboso osala eza refus. La Bible dit na ministère et intercession tant nazopesa bana d'enseignement le défaut ou les obstacles oyo ezo empêcher ministère intercession ezali na ba figure to bengango l'orgueil, la paresse, on comprendre la négligence, le passion. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Les gens baza enrôlés na passion ya nzoto. Problème n'est ali fois ça la plaine. On a un pasteur à Zole Capital. On a tondi ça bastade. Mais frère, ça n'a rien à voir. Tant on sort tondi ça stade, mais moutumo ayambaki nkolo azate. Donc c'est-à-dire basini oezotal sa muto atinda mate na zongi na organisation de l'église. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 3 obandi kokita na 1 tina suka bato bazolanda biso baolanda ngo comprendre ke balobi muto azosepela azala na charge ya kokamba bato esengela azala modèle azala irréprochable azala na témoignage ya bien azala mobali ya mwasi moko so zali na bango mibale sala makasi déjà tango komi na ministère au sala choix le plus vite que possible parce que ce sont des cas au eyak mutu msufre gens ozana basi na yo obota kuna mais lokola mutu nzamba racontre na nzela apesi au ministère parce que cela n'empêche pas que nzamba bengo na ministère poza na basi mibale loin de là. Mais c'est-à-dire obanda ko se corriger siko na musala nzambo ando sentir lourd nzamba pesinga musalo fona te ya bato mais siko côté yango bando mona na na débat bo mo simba ezate donc eko sala yo jusqu'à ce qu'on soit décision tika na mutu moko. Mais les gens au baza tout autour na yo fo ba sunga yo babi papa musalo nzamba bengilo na basi mibale ko simba te sala makasi hein au sala choix omoni. Mais bah quand on noter papa n'est pas faux maman balle. Non, ils vont te laisser le temps. Le Seigneur qui t'a raconté Nathan wana yebi maintenant à côté que l'autre temps au sala oyo zanango. Donc mutu oyo atinda mate pa nanzam o comprendre ye. Na pesi deuxième signe. Muta bandaki église boyebi ke o église ezali exemple. Na pesa kombo mo tout en église abatute pour éviter les polémiques. Église moko loko la lipa dédié. O mungu swa nzambe. Po biso nyonso totaka dédié na suka po bayeba ke dia za wana. Mona lobi église wana changer comme ministère. C'est-à-dire atinda makite parce que Dieu ne change pas, frère. A changer raté. Yo bandaki l'église parce qu'ils a construit le fondement des apôtres. Mais lobi o comprendre lobi te. O esi masutena tango ministère. Tunaye. Tango nzamba bengaki yo na ministère o ezala ministère to ezala église. Peut-être au comprenant qu'il te manque enseignement ou bien au brila d'étape. Batande wana eza premier signe. Deuxième signe encore. Bato batinda mato mona ba changer ba grade. Ba benga ki azaki évangéliste abane na diacre, évangéliste pasteur lobi o mona pas commis docteur. O benge pas stabilité. Nga dasina comme docteur. Donc pour lui ça monte. C'est-à-dire il n'est pas sûr de ce que le Seigneur lui a appelé. Quand le Seigneur appelle, il appelle directement et c'est fini. Nzamba benga lokola berger lokola mobateli bampate eza problème te que le bon mona nga lokola na komi na 4 églises ba komi 4000 églises na komi archi pasteur boye kola maloba nzambe mutu oyo nzamba atindi problème na o atindi na musala ezaka problème à retenir mo alliance nga nzamba yebisa nga boy alobi pepe aussi longtemps otambola na obanga ngai mafute bando sopana na pesi yo mayele o mutako contredire yote mutako renverser yote. Mais ceux qui l'ont moni bat bakomo renverser nga, c'est-à-dire crainte nzambe sa nini et diminuer. Donc eza signe alliance na ngai. Yango moni Salomon Samson a comprenaki. Tango alinga venger boye, amoni simba te a comprendre déjà ciseaux salini et les kaki. Mais regardez comme le Seigneur a fait déjà une alliance au ezaki à solo. Qu'est-ce que Samson a dit? Abi Seigneur, souviens-toi de moi. Je reconnais que j'ai mal fait. Mais donne-moi cette fois-ci seulement. Po baye ba ke yo mtobe obenga ngai balobi nombre bato bakufaki mukolo wana eleki nombre oya boma tout au long azanga na vie na ye
Donc c'est-à-dire mutu oyo nzamba tinda na mission moko, même si a trébuché à koi, mais ce qu'on zongi sincèrement, nzamba sepela na mutu andengwana. Mais le long église au moni mutu oyo nzamba tinda ito au mona ndengwana, il fait des choses où même en dehors de la Bible. Babi pasteur, tout a besoin de réunion. Bino boza banani pour faire ça na réunion. Est-ce que la Bible te que ba roi ba bande ko fan ça bango pas ancien? Sur Salimabe parce que la loi de l'église est bongo. Donc mutaza plus que batezati menzamba pe sur charge fozala modèle. Donc ba signe belé au monde en église wana alongola batu ndenge ya lingi. Donc ceux qui bino nyonso même si boza groupe de collège les 10 bobi papa loko eza mabe mais yeso alobi non. Moye bino nyonso bokende gros. Donc c'est-à-dire ce sont les gens oyo nzamba tinda ite na musala mais nzamba benga bango d'autres fois bazala bana ya nzambe neto bagi na appel ne bandeli. Donc abenga maki ya obongo la mutema aza mwana nzambe abenga maki te ya kozala mokambi parce que être un père, il faut avoir le cœur d'un père. Moïse au monde on a signe à Moïse. Ce peuple les tourmentait chaque fois. Mais quand le Seigneur voulut d'abord faire le mal contre ce peuple, c'est Moïse qui est intercalé. Il dit Seigneur, souviens-toi de ce peuple que tu as fait sortir de l'Égypte. Qu'est-ce que les gens diront? Que Nzambo abimiseki bango azoko kasute Nzambe yokamawa. Donc c'est ça le cœur d'un père. Moi on a un pasteur, il ne sait pas même faire l'entretien avec les brebis. Ayebi ndenge balandela ka suivite mais lui il est porté dim ya bandim. Donc soyez même nanda bazu dim ba pesi a na poche pour y amener en église. Tangara Bible ngo bien, ce sont des signes qui montrent que mutoyo atinda mate na musala wana. Bokolobane boabi o alingite asa nini akende na ye. Merci o alingite akende na ye. Vision Kolomutu apesa kinga wana maloba ya ndeko na biso pepe berger pepe mutaza ko fongola ndeko moi question mongo yeli susu puna eloko o mutu pe tozani pembeni ndet na yebi moko oui azani serviteur to azalaki na serviteur kasi ye ayokini mongongo nzambe te. Mais Nzamba lobeli nde mwasi na ye. Ye soi-disant Nzamba lobeli mwasi na ye. Moi ça y est papa oteaka bien. Il faut bande église. Est-ce que ça possible Nzamba lobana nzela na ye na serviteur ye moko maleki na ne pa ya mwasi alobeli mwasi mwasa mais pas mobile na ye. Et ça problème en tozoloba, il faut toyer ko la maloba Nzambe. J'ai béni mon père spirituel, mon père encadreur, mon père de tout. Le pasteur Boeni Chiku. Là où il est, nazo tindele bambo te belé, et rappelenga marambo belé. Nazo mona ba 96 pendant azo akazo kamba biso azo nyo kama d'autres fois pour sali bêtise au kimi alandi ozongi lisusu mais le lota la pépé. Papa et pépé azana mboko sans papa, mais papa nazara musika. Mais nazo bimisa o nini o tokotisaki. C'est-à-dire nazo tambulate na oyo nazwaki na ndako na biso mais oyo providence ba kotisaki biso que toi ba ko succéder musala oyo. Ce comme on est un serviteur. Nzamba ko lobela moi sinon na ndoto. Oui, mais ko tinda ko sala l'église nzamba ko lobela ngo pa motuté. Jamais. Ezaboye. Quand tu tanga la classe, quand tu tanga la classe sur aussi na classe, yom to sala ba stage. Tant be stage no l'équipe bien muta postulaka. Pour ayo kakolaki sa siko makamu oya yokolaki bako pesa otoli a papa to mono te ya bien oko sa l'église te mais problème ezate pour bango ba lobby mais yo foye ba quel temps yango moni na appel au ministère nous avons un grand problème na lingina landango plus vite appel au ministère okomona na ministère eza problème ya écoute sur l'appel nous avons le lema l'écoute exemple de Samuel sans l'écoute mutoko ko confirmer te. Moutou faut en écoute, il y a Nzambe pour que non. Nzambe maintenant a déterminé que naza prêt na rosa les locaux. D'autres faut qui pena li kanisho sala ngomo zo mona ba forme ça on te mondo mona Nzamba ndo convaincre on mutema mais réveille-toi, tu es fort, tu es capable, tu y arriveras. Donc c'est-à-dire moutou ba conviction ne côté mi abi bon, le lo j'accepte na kitana matezate parce que pour ba swana na muninga ne ba banda musala. Non. Mais lui-même au fond de lui, a comprendre que na comprendre que Nzamba benga ne loko na ko sala sikona sangisa bato. Ezali épreuve mutufa la kisa capacité oyo azwaki. Donc mutako ya oyebisa o meso yo kotina o bato balobaki de la même manière pour suka na nzela. Parce que eza koro mutasala. Donc dans l'appel, il faut avoir d'abord l'écoute.
et les deux, la compréhension. Au moment où Nzamba bengi Moïse, na buiso ardent. Moïse a sali, elo nino, et ça l'a ko banga netia kima. Habité na kima te fona poussa na mona ngwezani. Tanga nga poussa na mungo ngwezani nini, elo il a écouté. C'est ça que j'avais épinglé d'abord, il faut écouter, c'est l'écoute. Et de deuxième chose, nous allons parler sur la compréhension, mouta comprendre habiter. Parce que ici mouta benga zati do c'est-à-dire Nzambe. Et il a vu dans ses propres yeux, les buissons, Oyebando Pelamesa Nini, et Zozikate. Et la troisième chose, parce qu'il y a beaucoup d'éléments au Lobela. Et ça problème, il y a temps. Moïse Tangayo Kiango, Azongagi Soupa, pas Jetro. Ake pa bofre nabi, na moni nzamba bimelinga tuni nzambe nini. Abi le Dieu d'Abraham. Jetro directement a raisonné abi oui. Comment yebima pa en pambate. Maintenant, bando tourne au monakini. Nini abina monaki moto na voix et salagi bo donc mouton nzamba otina na mission yé moko za première même ba ko yebisa yo il faut attendre que le Seigneur a confirmé yo. C'était ça na zoak exemple ya Samuel babi s'il t'appelle encore cette fois-ci dis-lui par les cartons serviteurs hein, t'écoute donc c'est-à-dire moutou yé moko pe ah maman ya ko yebisa ngango 2 mois mais na butwa lelo nzamba yi ko visiter nga donc tu as confirmé c'est que le Seigneur a parlé. D'autres faut qui distrait à l'obéi pas na bateau mais faut la confirmation de Dieu. Mais ça le quoi moi sinon ebisio que papa te ya bientôt ko banda. Yango mona bateau musuzo papa Jean. Na moni yo na ngai za nango bientôt ke banda musala. Nzamba zana binote parce que nzamba benga mutu moko. Bon tambola bino mbale lobi siko bwando wela. Ote ngam na za titile. Muso bingam na titile parce que le Seigneur quand il appelle seulement un seul. Mais il va mettre le gens à côté de toi, pour soutenir Moussa Nini et Kendeli Bosso. Voilà pour la réponse. Merci beaucoup. Comme il vraiment vers la fin, il y a une mission à Bisso. Mais moi, je suis Moko. Bisso, je vais poser la question Oyo. Totuna kanabandako yango toza ko profiter ko tuna moto na Nzambe ameka ko yanola na ba réponse na ba question na biso papa outi ko tangela biso biloko bien mi 4 minei biloko minei a outi ko tangela biso par rapport ya appel mais ngana ibi bible bina biso aller partout ndeko etinde moto nyonso akende mais pendant que yo lobi ko tindama eza Kakaba pour ba ministre. Bon, on a parlé sur l'appel au ministère. Donc bateau batinda mina ministère. Mais bateau pe batinda na makamususu bazali. Le roi tolobaki appel au service, le rôle à Aaron. Abenga maki appel au service. Moussoupe allé appel à devenir enfant de Dieu. Oui, Abenga mina appel de devenir enfant de Dieu. Oui. Mais Azana nini on a te bon aller partout. Aller partout, Jésus a dit ça non à tout le monde, seulement aux 12 qui étaient auprès de lui. Oh yé mon quoi format qui à comprendre que mission na ya qui faut on a formé, bah faut on a prouvé baza apte et mon limo est confirmé. Donc c'est ça. Tant olingo tinda batu, zoata ya reformer, zoata ya rotala exercice. Batu lelo ba rotsa batu mona mutu. Abenga miye moko donc abongo le motema na 2003 et comme en 2004 ba commissaire pasteur mais muta commissaire pasteur afanda na été ayobika ke nzamba ibisenga ozala ministère mais encadré yango tesiko yango mona ba dégâts ezo salama. Pourquoi Moïse n'a lobaki na troisième élément sur les éléments de l'appel, l'écoute, la compréhension et le temps. Pourquoi j'ai parlé de ça? Parce que ce qui mutozo ba ko définir tenter okoki ko ya na accident ebele. Moïse tango abandake loko wana yemoko. Parce sali a moninde ba onyoko la ba hébreu habité muto anga bomandeko nga funa ça n'intervenir. Il a précipité le temps. Tango a précipité na temps et c'est nga ka bom égyptien. Parce que le temps de le Seigneur est là qui n'a pas arrivé. Et on a bien appelé tant on a bien son ministère, mais le problème attend ezali préparation, ezali à écoute, ezali à cause de formation, ezali à cause s'exercer. Mais les autres hommes on a bateau bazo tsama boko baza non préparé. Et comment on appelle papa na bango d'autres fois pe baza non parce que on donne ce qu'on a. Tant musuba ote ya malamu ba osadia musala yango tata na ye bien encadré na ye andimi abike non frère osa musala bien tout tia maboko pour yo tie maboko mais est-ce que yé moko il a le temps parce que devant le Seigneur ezalaka moi je dirais nabi le Seigneur le jour où tu m'as appelé nzambe mukolo benga ki nga pepe ozo comprendre ezate mukolo lobaki na tata nga non ça c'est un discours to benga indirect. Mais il y a un discours direct que Seigneur doit exercer. Il y a un autre pas Molanza mais pour na mosala nzambe Roger Bak.
yaya oyo tango biso toye ko interpréter makambo nyonso bande ko préparer biso enga azaka idole na ye na ndolinga na interpréter le rôle aye ezaki kala ba 90 et quelque ba 98 99 tito koma ba 2000 ba film ya Nigérien bandi ko régner to bandai ko ye ko la bango bazaki yena papa Timothée bon père ya armée de victoire. Donc ce sont les deux icônes oyo bazaki soki bozo ye ko la ko interpréter bazota la modèle no ezanani. Alors na côté ya toande ko envier côté ya mingi loko la Sony mutate ya na masese pe loko la Kiziami na Kibila Géo. Donc c'est-à-dire bazaki ba modèle o ba former biso on aza lelo zaka papa na ngai monte tozi ba formation na ba tata wana nyonso ba Emmanuel Mbiye o lelo bat bazo dondola biso tozi ba formation yango ezo sala lelo tozala. Donc c'est-à-dire problème ezali tata koki koloba que moi na nga nzamba bengi o me yo pe fozo eta écoute e bazo ata ko préparer yo. Le mal est comme lelo o mona mutatali pona batu bazate na église yo muto yaka. Yango amoni mwa oki mezata sa nini atio maboko. D'autres possibilités. Mutu mususu bakoti école du ministère. École du ministère ezaki pona batu oyo bazana ministère. Neti nga papa na nga yebaki na ministère. Abane ko zobiso groupe tant ba fongoli formation moko pona école du ministère batindi bino tant que ba ministre futur. Ba ministre futur batindi bino pour que ndoko bakisa boyebi. Bon ça da ba ministre. Mais lelo ekomaki muta sala école du ministère asili si ba kolemba mo ba maboka comme pasteur. Donc c'est ça aux hommes on a diarrhée et continue à Nzambe batu bazotanga la Bible te ndengo lobaki aller partout dans le monde. Non yeso lobaki aller faire de toutes les nations. Quand il parle des nations, il ne parle pas de l'église de roi Boza 10 bango nyonso basala. Ce sont les gens que lui-même avait préparés. Alors pasteur bana o nyonso yotsa maboko. Tu as eu le temps de les préparer? Tant bateyara est-ce que mutako trouver penabi ke mwana oyo ngane na ote ya boye bato ba yebi papa na nga boyeni chiku babi oyo mwana boyeni. Parce que je suis donc nazo yebisa yo place azali na Luanda papa na nga kufate aroya na mboko yo na tindi la ke ba message na baka papa libondeli na ngezo kufate me yeba ko zaka na Joseph moko ndeko yo futa 500 na veste po ba comment futa 500 na veste at ba yake belé awa to tsao maboko na yebisi bango no ta mutu mususa o tsao maboko papa faut comprendre azale ki no pe na musika ya bongoli mutema ta nsuna dem tika tolo ba vérité tolo ba o ezata en vérité ba tebele to benga bango papa yon to pesi bango mutu teti a bongoli mutema don nsuna 2006 na 2008 a komi passer oui nzambe mutabengi yendeng to oloba mais est-ce qu'il a l'expérience au biso to zanango? Mais si quand on a travaillé, il y a commis papa, il y a commis moi. Oh, la notion ya grandeur, babandaka na 5, qui te babandaka na 0, 1, 2, tu as matana 5. Donc, et contaka. Donc, les lobes. Mais attends, monsieur, bon, bazan, l'église déjà, mounene, bah, comment on benga montonner sur moi? L'église à mounene, eza problème. Tes problèmes, eza, on te lo babatato, nyos, ba, sa, biloko. Yango, mona, bango, lelo, moutaibi, que son a fongo l'église, ngam na wando géré, dim, ma bonza, nyos, tolia, moutou, moussou, ta kati, moussala, binga, na osala, te po bino bolé sanga, tozonga na Bible. Ba, levite, bazaki, logé na temple. Yozo lia mbongo, ya chômage. Ozolia d'autres fois pe mukandano basala ngona musika na butu bat baliaka olia mbongo mais tu as préféré olia na église ozana 15 membres olia 10 miwana orebo futa salle mais yo ozolia yango et c'est là où l'église s'appauvrit biso toza ya côté kate toza pe ya ko defisa te ko kansate soko na 200 € na yo abia te wana za papa toko papa na ndenge ya kimia parce que l'heure est déjà venue. O ezata ya Bible. Donc bato nyonso ba olanda on a lobaka nazaka na problème na mutu te. So moni mukomo okuta na mutu na nzela bike. Oh non. Petit on a yaka na ina plateau na retraiter likamba libanda te. Nous ne sommes pas comme les ba frères na biso mususu atinda ka bato ba défendre non nganga moko na koya. To solo la awa soki ezande ngwana tokobondela na suka tokoyeba nana za na mafuta te. Voilà. Avant ya kobenga mwana luka oyeba nanu âge ya mwana ngo tant mususu pene ndeko auti koloba mwana za mukolo ya tata na ye ekozala mwa pasi ezala mukolo moko ndeko moko abenganga pe mwana oza mwana mo mayelo oyo kamalamu mais ndeko ana botami na 2001 na 2005 2006 pendant que nga botami na 91 ngana botami na 91 tolobela mama ya bonzambe na 91 na kona na lo bakozwa batem nanga etonga la zwi batem na 91 mais ya ikozwa batem na 2005 abongwani na 2005 awa na poto abenganga mwana ye donc il faut que ça attention au ezate ke yo muto za na ministère ou bien yo muto telemaka liboso ya batu ba o baza na sima muto nyonso akomi mwana na yo non toza na bisika touta ndetinga awa na Anvex
précisément na kopesa mbote epai ya moto na nzambe. Moto na nzambe wana eza référence na ngai, moto nyonso ayebi moto na nzambe wana encadreur na nga Léon Kabongo wana aza encadreur na nga awa na Anvers. Mais surtout zongi pe na soux na simakuna parce que naza mwana ensemble de Dieu na botami na ensemble de Dieu. Donc oyanga papa azali Jean Mawete. Mais avant ye ezali pe na moko parce que ensemble de Dieu eza monene tozali na ba cellule. Nga la cellule nga mutabanda ko encadrer ngeza berger Félix esika zali na pesi ba mbote belé parce que mutabani nga la mukeza berger Félix mais muto nga encadrer nga o enseigner nga vraiment ezali pasteur Jean Mawete lelo azana Luanda. Mais tant on a na poto na vandi na makolo ya moto na Nzambe ka bongo a continuer ko encadrer nga donc lelo oyo kaka biso ke naza disciple mais biti na disciple te disciple au monde comme gangela pe maître nae toko continue ma solo moto na Nzambe na ebité par rapport ya auto solo li toza kosoana o mokolo ya lelo soko lobi oloba na ba na Nzambe na bandi boso na ba na Nzambe sima to okende pa ya bato na Nzambe po to lobi biloko mibale ba na Nzambe na bato na Nzambe ba na Nzambe nyonso baza na kati ya église o eza tantôt plutôt ba te est-ce que ba benga pasteur na biso be ba benga yiti o lo bana bangoni mes problèmes eza simple to banga te babi sortez au milieu d'eux soko ke na livre ya 2 Thessaloniciens on comprendre critères ning Paul azopesa c'est-à-dire eza na ba critères yango to bi ba fo batanga ka pe photo linga ko former bato tango zomona bato belé lelo ko loba na 20 ans ministère. Mais tala banda 20 ans na banda zata na mwana moko te o aza référence naï. Mais quand on parle de Élie, on voit Élisée yaya. Quand on parle de Moïse, on voit Josué. Quand on parle de Jésus, on voit les 12. Quand on parle de David devant Salomon, donc c'est-à-dire moutounion soit na droit ya rotika successeur na ye oyo azola kisa et fils que 75%. Ya biloko ya zaki nango. Momo na bango bana banate. Aolinga kende voyage boy. Ah pasteur Makayabu ya kotika la pona banote ya bango. Mais bon fandi na bango 20 papa. Ozo kanga bango pona nini basalaka et ba mona église ezaka na plein. Alors on a lo bana bana Nzambe nyonso. Nous ne sommes pas spécial. Tout ça ba spécialité. Nga pepe batumso abala rapport ye bana fa finga batu. Na ko finga batu te. Voilà pourquoi mission na biso tolobaki que du la Bible. Que Dieu la parole de Dieu. C'est-à-dire tout ce que nazoloba awa soki ngai moko nazotambola nango malamu te Nzambe abando moni sa marche na ngai. Eloko liboso nazalaka reconnaissant. Ya mibale natikaka ba mauvais trace te pa ya bato. Bisika nyonso na leki si quelqu'un azolanda ngai azala pasteur azala nani amonike to sala mabe moko na église na leka na sala gaffe moko boy to yokana te bafandisa bato na kima aleka na micro. Donc soki baleki te c'est-à-dire jusqu'aujourd'hui nanu bo trouver loroté alo bo bondela pona ngana kende liboso mais bo lukela ngate bo tsela nga bakali po eko simba te. Alors bana nyonso ba sentir que tata na biso azana ba sekeli wana oya lobika ya ngwana abandaki évangéliste akoma docteur abandaki na église akoma ministère yebaka yango eloko malamu ezate parce que on donne ce qu'on a. Donc bozo kende ko bakisa baba bozo kende ko lekisa ta mais boye bango bokonza likolo za ko kangama bénédiction uta na mutu na suke zo sopa na tina makolo bongo siko son mutu wana za suke bele bateka litanga moko ekangami na suki bino bozwi nini bozwi eloko te. Donc c'est-à-dire il y a des gens au bozo mona za pasteur mais ce sont des Saoul Nzambe da sa boa kae kala tika ka na kombo mais ba boa kae déjà. Or il y a des David au ba consacrer bango kala. Nous sommes des David ba consacrer biso kala mais on attendait le temps. Et voilà pourquoi je ne force à rien. Nde nazabu na ko forcer ne logote nazane logote mais nazaka na mafuta. Et quand je parle ici, est-ce que nazo forcé? Donc même na fongolité, biso toza lokola, tola ba race ya batebele, soko lukinga na changer ba couleur, race Ezekiel. Donc c'est-à-dire amela yango a obimisa. Donc bano nyons, o bazo mona batata bazane ngwana bondeli bango bobima. Bobima. Bano nyonso wana maloba ndeko pepe. O bo mona clair te balobi bobima, bobima.
biso ba o nende ko pepa utolo ba biso ba to biso ko mabela Congo mais ba sisi ko découvrir te le Mobutu adondora na pétrole so na diamant le loto mona Kabila odondora colta biso to mabela Congo musu pe oya nango papa pona ba serviteur en tout cas pona ba collègue na ngai lokola nga naza serviteur naza ministre je parle lokola ministre o bango moko ba yebi pena ke nga ezaka makasi na nga pena donc na salon pena na force na nga taka nga za na muta bilamba donc na yeziko na mutu na ke na komi na bonzambe donc veut dire na sangisa batu na benda ba masa tu bana olata ba ya to koma osana bon parole eza simple na appel eza na temps ya préparation eza na formation eza na temps exercice. Et ça trop tard. Bata français balobi, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc c'est le fait à mon oiseau lingango penzamba ko pesa yo eloko wana. Maintenant oyebi sa bango ministère baloko tango te. Ministère pour bate belé na eloko nyati ba koma ba pasteur par hasardement. Excusez-moi pour ce terme bato bozolandanga. Bato musupe ba koma ngo circonstanciellement. Comment? Aye na Belgique abanda côté ya bien. Ata musa pa intercession bien. Mais quand on a commis à mon mboka ngo batu bazana bango te abandi osangisa batu abandi ko sangisa batu batu pe ba komi ko sani ba komi ko ya ata ba komo to na papa ndenge ni habite ngape na mboka nazaki évangéliste lobi pe omona yango batu ndenge wana bakenda opesa ba costume tata moko alongwe na Irlande ya zalaka na Belgique mais muta longo na Irlande aye ko tia maboko pasa nini akena ye mais bato nyonso batsaka bango maboko bazala qui suivi quelque part puis bazala qui préparé donc ça dit bato on va comprendre oh nyonso okoma yango par hasardement parce que na yebi histoire ya ba sali ba collègue nanga ba sala nzambe donc mon sala nzambe presque ya Belgique ozana musala même si to solate mais to yebani ba histoire to yebi yango obandaka boye ce n'est pas trop tard si Dieu t'a fait grâce ya continuer parce que c'est ton problème ton problème est quoi ya to ganga au nom de l'alliance. Et maintenant, c'est là où se trouvent beaucoup de problèmes. Donc, ce qui moutou, au comment circonstanciellement, le quoi na lobby. Au comment par hasard, ba musu ba komi ça bango parce que l'église ba moni mutu musu azate yeka mutu ayaka. Ba zuipe ba tseo diacre, yango zo mona diacre, eta 5 versets na mutu ezate. Même baza na maîtrise à livre moko bo tuna e livre ya jeunesse et lobelara nini. Ayebite. Dans livre mon côté azana mutu. Donc c'est-à-dire azalaka non préparé biloko e belate yango ezo bimisa ba diare au mona lobi bato ndengwande balbaka. So mo moite sa nini kende na yo. Donc même yo kei na bat basé belé. Or ayebite na notion ezalaki il faut laisser 99 pour aller chercher un qui était perdu. Donc c'est-à-dire bazana droit ya ko sala recyclage ba mizongi salisusu. Donc na bondeli ba collègue nanga. Na bondeli bino na bolingo nzambe. Il est temps, d'autres fois, mais moi, on a eu problème, nana, ni pas le boîtier, ça problème, c'est le temps que le Seigneur avait préparé. Prévenez, na parcours, nanga, toé la otéate, toé la modération, te, biso de moussou, ezaki so boy côté en église, pasteur Asiliki. Oh, côté yate pour un nifoté, yakak. Donc, c'est-à-dire, il n'y a rien, oh, yon a koko zanga koloba, on a un micro, oh, bopé singai. Papa, na banoya tang nyons, que toute personne a une question. Ozana sujet moko, suggestion moko. Benga numéro nangeza bombate. Émission oyo ezali que dit la Bible ou que dit la parole de Dieu. C'est-à-dire biso tozo interpréter ka o ezali makomi. Donc tote ko lakisa bino ba différence ya makamu oyo nyonso. Pona mutu a comprendre différence ezana ba sorte ba appel. Oko comprendre na bato nzamba benga na ministère. Nazo pesa ba référence. Ézéchiel chapitre 2 verset 1 à 3. Oko comprendre muto ya benga mangi na ministère pour que ndoko sangisa bato sala musala moko recommandé. Deutéronome chapitre 31 verset 14. Oko kende tina verset 23. Oye na Acte des Apôtres chapitre 9 verset 1. Oko kende tina 15e verset. Exode chapitre 3 verset 4 tina 10. Oye na Luc chapitre 6 verset 12 à 13. On a pesi quelques références pour na kotali sa différence bato ba bengama ya kokamba batu. Comment nzamba bande ko pesa bango ba instruction. Alors soko lingi pe okene na appel bato ba bengama na service. Muto ba bengé na service. Ezalo kwa na pesa Exode chapitre 4 verset 10 on comprendre le solo ya Aaron. Plus loin soko ke na Acte des Apôtres on comprendre na conversion ya Paul. Ba utiliser tata moko komone Ananias. Tata wana nzamba pesa ke ka service abonde la pona ye.
Mais Ananias, il n'était pas un ministre qui a réunir bateau. Mais pourtant, il n'est pas côté. Donc pour dire l'ordre de réunir les gens, de donner ce que tu as et réserver na bateau baza ba mandaté. Donc, ce qu'on lit dans Genèse chapitre 6, verset 8 à 9, on va comprendre, on a parlé dans Genèse, on va Noé, Bazali, Abraham, Bazali, et ba descendance na bango. On a même na bana Abraham, nyonso. Et ça, moi, na moka bandeko bimana chaque génération a représenté papa naïe. Au monde Isaac abimi, oyepe Jacob abimi, oyepe ba Joseph abimi. Et que nakanengo na Noé pour au monde batangi chamte. Même koloroya to lobela yango likambo oyo o comprendre que batangi chamte ba sem ba chafé bazalaki et le lota to loba ke tozo récupérer mboka ya Kana banani bandai ko fanda kuna et to po bat bazalaki kuna mais bato bando fanda Kana ezaki bato bazalaki maudit yango na zoloba na bato boloba kezaki jalousie tozo tonga ye pona ki jalousie sache le bien Kana mboka oyo nzamba ndo promettre bana na ye ba okende ofanda ezalaki mboka oyo bato mabe bafanda ibana ngo banani ezalaki ba Sham mwana Noé oyo Noé ba ko zo bomengo te ye akenda ko fanda kuna et okokende plus loin o comprendre même bana Ismaël na Ismaël aki donc mboka Kana ezalaki ba Ismaël ezalaki ba banani ba Sham na ba descendance na bango bakende ko fanda kuna na ba Caïn. On comprendre que bana na bango ba généalogie na bango moko bando kende kuna. On mona na ba Moabit bana no ya nani ya Lot. O ba coucher na papa na bango ba déshonorer papa na bango ba boti pour ba garder race papa na bango bana basi ba gina ofanda kuna. Yango moni nzamba lobaki na tika kutu shama ye awa équipé bino nyos bozo ya boko mona ngo loko les refuge mo bien pour bolia bien na obenga na bino na kozongisa yango na postérité d'Abraham. Toko fongo la Bible pour ba comprendre mboka Kana bana ba fanda kuna. Et tu refanda na masolo. Donc voilà, on a koloba na yo mutu ayeba ke différence ezali na ko benga mape ko tindama. To bengami ya kozala d'autres fois bana nzambe, d'autres fois pour bengami ya kosala na service lokola ancien, lokola mutu azo travailler na ministère. Okoza pe na ministère, lokola pasteur mais au bengami na nuto bando ko réunir bato parce que tu n'as rien à donner aux gens. Yango mona batata na dans l'église, tu n'as combien de fois fait sa formation, yé mon église. Tu n'as combien de fois aux en église bamsuku to mona 8 ans 5 ans yango eta séminaire moko tenir yé moko pendant 3 jours na temi moko à sala ngote au mona kana séminaire il y a 3 jours plus de 4 personnes il y a za hôte mais até donc toi tu n'as rien à donner mais tant bozaki na bato zo wela te alinga boto langa église nga moko fona ça siko yango église ça la séminaire donner les thèmes donc pour dire que on donne ce qu'on a. Donc, il faut pas comprendre que mutu oyo atinda minzamba pesa ke ba charge. Au monde na zabo, oko pesa micro to bando ko fongola. To lali awati lo ba verser silité et monsieur zo continue. Pourquoi? Ezo bima na source. Eza na tana ngwezo. Ngonga ekoki vraiment to komi na suka ya émission na biso kasi ndeko na yoka kiyo makambo koloba awa père otangi kombo anata 4 fois azanani. Voilà, père spirituel, naïbi batebele, toko la confusion oyo. Toko fan dans la Bible parce que notre émission, to intitulé que dit la Bible, que dit la parole de Dieu. Donc c'est-à-dire toko répondre selon la Bible, selon la parole de Dieu. Koloba père spirituel les âmes abété. Na reprouvant la Bible pour na bombe on va pas comprendre. Même Paul lorsqu'il a engendré ses fils, Paul a dit à moi na terre. Mais bateau ba otanga on a lingi bo préparer Bible version sémère. Parce que mon temps on la Bible, il faut l'ingo dans la version. Tant on suit la version à français courant. Français courant a refongo langue belé, mutumsu na français courant zo se ressaisir te. Mais ça a le même parole. Alors na web sabatu, to ko fan na livre à Paul na version sémère. To ko fan même aux ana Louis II ça problème te. Mais na ko utiliser sémère, na ko utiliser Louis II. On comprendre que azobeta to la Bible mon fils que j'ai engendré dans les Seigneurs. Abotiye na kibonzambe bazo reconnaître que le rôle à papa ezali sumuté aza père spirituel nanga boyeni chiku je le salue. Merci beaucoup bien bandeko ya 3 fois w.bomokoamboka.com botinda ba question na bino toko parler na émission o ezako ya toko parler sur le père spirituel. Est-ce que père spirituel azalaka tozana père spirituel et père de la foi? La différence entre père spirituel et père de la foi. Dans l'émission à Sima, l'émission Ekoya Papa Akoya, nous sommes bambote.
Bon, nalingi na sembola ngo avant mbote toza na père encadreur, toza na père spirituel, toza na père ministériel. Donc bato ba olanda biso to kofungola yango père spirituel azanan, père encadreur azanan, na yoka ipo boaka père encadreur na yo. C'est ça père de la foi, père encadreur et père ministériel. Donc to kofungola yango mais mbote na nga liboso lelo mutema na ngeza osepela. Mbote na nga na sepela na pesa na papa na nga molimo. Boyeni. Anyoka mimingi tatoyo. Mais papa oya. Nzamba batelaka yo place aux Olanda vidéo nanga. Il est temps. Obagi nanga pépé. Là où on parlera de la bonne nouvelle. Barolobe la rabino. Papa tan et koki. Nazana Égypte. Égypto nazalaki. Ezalaki pona relever défi. Mais batfo mona. Nani abota pépé. Nzamba pambolo siko zana libota mubimba. T'inquiète de rien. Nabi que notre Dieu. Alobi même si la promesse de Dieu s'attarde. Attends-la. Car elle s'accomplira certainement à son temps. Donc à son temps, oko sepela lokola ndenge balobaki na Yesu balobi na Marie babi asepela mama oya melisa mwana o libele ndenge moko bakoloba pona boyeni chiku pona pepe balobi asepela tata oyo amelisa mwana oyo miliki ya bien alisa ye mukuwa alisa ye musuni lelo akomi mutu na nzambe. Sans oublier esengeli na pesa losimbo te na famille na nga moko biologique, ma femme à moi, maman Nelly, bana na ngai libota nyonso ya corps du Christ. Sans oublier Banaya, Sali des Nations Centre Béré, et pas Ewapi, Bozoro Zola Malakisi, O Nazo Pesabino. Na Bosante Basali Nyoso Nzambe, Oya Anvers. Na Oyo, tout le monde a ralisou, tout le monde a été belé. Nzamba Pamola Bino, émission Yangoyo. Et si vous avez quelques différences, et c'est le plateau, n'hésitez pas. Il y a un plateau, toza awa, toza pona ko édifier Bana Nzambe. Toza pona ko isa mutute, totombola mutu morote, mais naza chaque fois awa. Donc, tant que vous en avez besoin de question. Vous en avez besoin de moko numéro nanga ezoleka. Alors boko benga papa Jibika na koleka pona ba question na bino nyonso et to ko répondre ngo na lisungi ya molimo na Nzambe. Nzamba pambola aussi mama Tete Ngoya na bosanité aza mama na nga ya minga na mboko yo. En tout cas, j'ai des larmes aux yeux. Natala parcours qui note la maman Tete siko landango Nzamba pambola muto pe na tangi kombo na ete na bosani ote na loba na libonde na Nzambe sunga ba oyo memba kanisanga na prière ba o ta osupe ba kanisanga na eloko moko boy mais tozana te pona bato ba pesa mbonga ba somba ngate ba teka ngate s'il vous plaît. Mais Nzamba pambola bino nyonso mutu nyonso azana besoin église azana besoin adresse azana besoin te kuta na ngai toujours oleki na nzela papa Jebika akoyebisa yo adresse akope so numéro de téléphone akope so horaire esengeli tokutana. Nzambe apambola bino. Nzambe apambola yeba te kakaye te pe aza koteka eloko moko te biso pe na bomoko ya mboka toteka na biso eloko te ndenge tolobaka plateau na biso eza ya kofongwama. Donc na moto nyonso alingi akosunga bana na Nzambe oyo akoloba na part ya nkolo na biso yaka plateau eza grandement ouvert pona bino. Mbote na ngai na balandi nyonso balanda biso na 3w.bomokoamboka.com o bakota la émission oyo ndeko na bino JBK MMO tolobaka moto katina molimo na pesi bino ba mbote ebele bobo sanate bana ensemble dédié nyonso esika bokutami oboza a na Anvers na lingi na ya annoncer bino ensemble dédié eza awa na Anvers soko oza mwana ensemble dédié esika utaki na Afrique bien na mboka nini oza na place osangana kate tala numéro na ngai eza wana ndeko JBK motokat na molimo benganga na kolakiso esika nini ensemble dédié ezali esika nini tosangana kanaza ndeko na bino mwana ya ensemble dédié biso toza kosangana awa na Anvers. Botika malamu numéro mususu ekoya nde toko parler nde touti kolobasio père spirituel, père de la foi et père ministériel. Merci beaucoup Botika malamu wanezalaki ya bino ndeko JBK ayambela kibino berger Pepe. Ciao.